Zuma. Maman nana Izume. Peut-être yo. Ça parmi ma problème hypocrisie, ils ont créé un poison. Yo no marche bowelen. Est-ce que yo no marche besoin d'attendre? Ya ko senga ke winde ko limbisa. Na moni Zuma za makamba olobate Zuma to tika na biso. Donc question mari mutu. Na lo te. Na tu ko loba nongo sikoyo awa. Ndeko nanga Omar. OK. Nga zaki so na komi na matanga bato fo ba kuya bakao. Na o se tu savais na biso kala ni TVS. Bondi mangoti. Oh, posez là. Yona Rosi Muchopi relation ça bien. Rosia ça lek na ngai. Bo wele la kinini. Tu wele ilo kote. Longwa o mo mabe longwa Masamba. Bino ba comédie bo mona nité na famille na ye. Non, o moninga. Soki na lobi na collaborer kana JP Masamba pardon tant suna wa obima neti mutu mabe. Papa Blaise. Mote Zuma. Bonne santé. Kola battre la biso to bien. Na moni combien peu fois de annonce l'indication santé. Non ba hotel Zuma ngala ba hotel. Na yebi so ke ngala ba ka hotel. Yaka na mama kamu na onyo so lingolo ba etali oza ko engager ngala lo baka o ngala yebi. Problème c'est que o banga ngate pose ka tellement ranking na ba comédien. Groupe ko tambola malamu comme na 4e épisode na TV. Tena lesa bilo mi na TV tenga ba na koma okoma. Ba benga na komi ele. Ngali ngazuma ngwa sa ba groupe ya ba télévision te. Pona nini? Ko sa ki TV ya kozwaka parterre système ya rôle na chambre yango lelo monyo baye na yo komi responsable. Zuma yo kasi sine za boso sali rôle na chambre ne salani. So que jouer na chambre salani. Te. Ça est l'autre, yo yebo ça est l'autre. Non, on brûle pas tout est. Et ça le côté yo yebo que ça est l'autre. On peut sa rôle. Tu passes chez moi à la maison. Ah Zoom. Il y a moi n'est pas ici peut-être que ça la go. Eh Zoom. Ça dit le ballon. Ah moi ça 9.0. 9.0. Dans la Zoom pas que nangai. OK, mon personnage qui président. Donc ça ngana sala mo c'est pas ça. Est-ce que bon groupe Kofi? Non, groupe ça nango, groupe ça. Sauf que tu as un bon, on a moi mingi nzonzi penza par rapport ya ba omoni tozo sala musalango. Problème ezali tozo ko se retrouver na musalango sans hypocrisie. Tozo se retrouver te. Mais biso bana mibali boyeko, bana basi kutu bazana moi avantage parce que moi ba intérêt ezali ba intérêt ya katimini ezali. Intérêt ya katimini. Ya mibali ya poto. Oh, mais oui. Yeba olinga pa mobali opese mbongo siko ngana olinga ngai. Fonga na pesa mungu. Ah, yo boto bato mona na TV ozangi. Yo ba grade biso ba colonel ba colonel c'est que oui aux en France États-Unis aux autres ngana zalaka na mwasi na poto te Zuma. Olobi nazalaka na mwasi na poto te. Pesa matière. Nazalaka na mwasi na poto te. Bana na bana musala oyo. Nazalaka na mwasi na poto te ngana linga mwasi awa to kutanaka. Mwasi na poto na sa nini? Makamwa na osala ya yebiam. Il y a aussi la théâtre na TV, sur internet par rapport à TV na internet, vous se retrouver mieux l'internet. Oui, bon par rapport malgré Kachango za na ngoka muketa quand même toujours se retrouver poser na bateau sur Bengio après surtout moi $150 déjà c'est bon hein. C'est bon donc nazo pesa kutu bambote na ngai pa ya la patronne Belleville nazo pesa bambote na ngali susu pa ya dina na la douce donc ce ba bengio na tournage en tout cas bana parler ba olia pesa mbote na sila bisalu bon na pesa mbote pas sila na solo par rapport à batu ko na travailler na bango ba bengisa ngai aussi là na bengisa ngai na ndenge pas faut péter ngola ko sepela bengisa ngai na jouer parce que c'est tout jouer pe moi mingi na na pesa mbote à ma grande sœur propre ma grande sœur chérie maminda ya wetu babe moni moi sur comme ça ndinga ya moi c'est boy maminda ya na pesa mbote ma grande sœur chérie président continue le solo TV zo futa te mais internet zo futa oui TV futa la futa oh
Au sein de la publicité, il y a combien? Il y a un peu sur un bon nom. La publicité, il y a un peu sur un bon nom. Mais il y a un peu au foot à chaîne. Au foot à chaîne, bactère en temps de cotisation, il y a un bon de là. C'est difficile. C'est difficile. Ça, on a des Vraiment. Aujourd'hui, Blaise, président Blaise, problématique. Les lots au Kabona na batu problème mango ezakani les akati ya ba vérité na yo ou bien yo na Omar Bobongisa déjà Zuma to solo magamu suko tika Omar afana na yende ko nanga to zakana biso bien eza question na tunyo question eza troisième fois ça on est miso tunanga ka question oyo yo na maman Marie-Hélène Bobongisa déjà wana maman biso maman abino maman na biso maman abino aleki ya bango maman te na lobi aleki ya mutu te bango bazala ba maman na bango ngape na maman na ngai maman na nga Marie-Hélène oh il y a kosamba te maman abino maman na biso te nazoloba na kuzu te na télévision ngo na hota la caméra Marie-Hélène maman na biso ngai Blaise nazwa chance ya lelo koyebana oyo nazali c'est grâce à moi si on a Marie-Hélène maman Marie-Hélène ogarda toujours ba bonne relation kitoko makasi toto so ne siko na la so appelle la TV na la so appelle pesa na téléphone na ngai mala ça téléphone na ngai de nos coups sur coup hein comprendre dala ngaza ka muta ba polémique té mais na lingi makamba solo ça muta ba polémique té mona uza ba vérité mais vérité ngwana Bible lobi vous connaîtrez la vérité et cette vérité doit mais bien sûr bulinga to ba makamba lokuta poani té uza na vérité yeyot yango na moni Marie-Hélène 11 ngwana solo na mère ngai to solo laka mais mère na tepe boy bosala ka hypocrisie bosolane hypocrisie et kotonga toma naza parmi ya bactère o bazakara cofondateur ya groupe wana na lobakango cofondateur elingo loba teke ngai nde na fondé c'est parmi batu oyo babandaki likanisi j'étais là première répétition premier likanisi j'étais là avec le président Christian Shoga j'étais mais bien sûr de l'homme Marie-Hélène abete mosinzo ndebino boba te ndenge yozoloba ndenge yozoloba mais aux zones Christian Shoga nalobi boye nazolobela makambo ya Marie-Hélène mama biso yo siko banda koloba makambo te nga bandingo na te ngabi Marie-Hélène mama na biso ndaka muta polémique te yo kotana ba polémique kwani azumuza mwa mabe teto solo la teto solo la tika me mangana piste wana natangelo bato solo na bato est-ce que vous en avez relation d'abord bien parce que tu sois une affaire cercueil où tu trouves le lot nazala la cercueil il y a beaucoup questionner tu aussi prendre le président Blaise na musala mususu na cop na ngai cop na ye oyo koti yake bon cop on peut côté les problèmes na kata ANTPC Zuma mama nzambe na ngai pardon mais qu'est-ce qui se passe moi tiraillement ils a que oui Blaise orgueilleux ngomi la sandgueye mutu soki alingi kokota na babuzo bate na salité te azala kaka orgueilleux salité moni oyo sanga ya sima non, salité à toilette. Il y a ma salité par rapport à quoi? Parce que c'était comme un PD. Non, non, c'est pas ma volonté. Ok. Par rapport, il y a ma sur le terrain. Au moins, na courte tout le monde était. Ok. Nazana ba mi et belé na monde na soit théâtre. Mais na courte tout le monde était. Ok. Si ko le lokola ba place bango ba kende nga na zalagate, nga za orgueil. Yo yebi to fanda kana auto zalaka na souvent na ebité yo ne faut confirmer que non oui réellement ça orgueil so muta boy na eko ya place auto zana muziki to ke ne place kingandi o mona na ngana boy na ngo ya na komi orgueil non problème en est-ce que ils avaient des questions mais quand même pour parce que tout ça là notre dernièrement émission moi va s'exprimer ça m'a cambié belé moi vérité tabouret du savoir de vraiment savoir et artiste et bimapé à faire hypocrisie tout le monde dans la comédien tout le belana nous à faire y a poison le lingue ba poison ils sont côte à côte
Papa Blaise. Nazolinga na yeba bato bazoboma bato na babomela bango pona likamuni. C'est ça le problème. Babi lo ndenge boko boma na bayebite bato bazomi tuna ka ba question. Ezo et parmi biloko oyo ezo ba ise bato belé ba. Zuma koboma mutu. Oyebi er mungo elekela nga makamango. Vraiment. Mutu azangulu te azambwa te azasosote azanta bate osoko kati kingo obosa naye. Mutu so bomi obosa naye te. Vraiment. Oh. Donc nazolinga na lobake bato oyo bazotiela bato ba poison na ebite motivation eza nini si makotiela mutu poison wana motivation nini ozozwa ou bien tango nazotia poison oyo ponga libanga tonga nzete c'est ça tango nasisi kotia poison wana oyoki mpe ndeko yango kutu naza wazobela akufi sikoyo yo motivation eza nini basombeli yo nini nambu ya kasavubu to basalelo nini. Vraiment. Mais si on na bango yo logo te eza ba charge inutile. Tika mutu akufa na liwa nzambe ya bongisa pona ye. Vraiment. Ngai bon, je sais pas ce que oyebi ko jouer te bon na ebité po moni makambo ça lié na rivalité pe. OK. Eza na bato lisusu tellement aza complexé, inaperçu. Ponga na banga mutu te na banga mutu te na problématique ndenge solo bana na banga mutu te problématique oui parce que nazolinga kokokana na batu te toujours biso no sonne moko mais quelque part batale za nemo nga na chine do dukuma na zarati ne do dukuma c'est quoi yo leke na zara kuro babu c'est quoi ngora na ganga mutu na tinda yo na oxygène boyoka na bien oxygène wapi naroba na kitine edu to na benga abedi yeboka doka le bana normal naroba abedi doka na bibo afin chine edu oyo papa Blaise problématique mutabimisi bino nyonso tout papa na bino nyonso tout papa kweti mutabanda ba biloko oyo na sima nango yo bandi opetango na sima nango oxygène abimi babi eluka mama na polémique entre yo na oxygène ya esobe boyoka na te pourquoi entre bino mibale rankine za ngamu na sala makambo liboso ngamu na sala makambo nini makambo kitchine de oyo te bango bakende na ngambu ya ba sénégalais biso to nazolo bakati te oxygène c'est mon ami c'est mon frère bango bakende c'est ton frère na te yango nazolo bakati te nazolo ngama kam na sima caméra no ba makam shooter o na oloba yango na oloba merci beaucoup oxygène azande ko na ngai bango bakende na ngambu avie kwedi pe asonam biso ndem to créa nki nigérien ngai na mata na ngai prince Shabani Ebeka ozara na poto moni de go tara na poto wana awa yo tikira gabi kuba tara nege ba ndoki oyo nyoto bazotaka na kote gabi wana oxygène ko benga ndoki na bedi mutu do ngana lobi kakati soki baraba katemiki ne sapike connaît la wana oxygène to yo ngana lobi ko ba mutu te kakati oxygène to joue rôle yo ne oboka ya tara boyo ya aro baboyo ya ba boyo te yango lobake oui ndé papa na bango après ngana robi makapo etara zabe arobi soki okei etika bato tika bakumita yo kubita te comment comme seleke aussi yo yebi tuma beta nanu yo beta na beta ton frère ere kabango ngana leki bangoti oleke na zotanga kobo amutu te tuma oyo tine tu otukuma okira okio oya yo to mona na te kadara muloka boka gudubudu ero gudu par rapport à parole des présents de mon mona lelo ba commettre ba zobima ba talent ezobima ebele na ba jeune talent eza ebele na ba ndeko o ba zojuo so mona musala ngo so kende ndenge ni te musala eza nango bien musala eza bien mais précipitation de leki OK musala eza bien précipitation de eleki au moins ne biso za biso to yekola sima ya bato OK ngai Blaise na yekola sima ya mutu c'est ça ngai na lobango nga natanga bakomba batu j'envier les gens nga na banai ko envier na tikala na mutu mongo na joie na été nani wana présent Bokabela Bodo mutu asuka na tikala na joie na wana la plupart na batu na envier na joie na bango OK on comprend bato na za ko envier na télé na nga na joie na lombe na joie na pese lombe nga na joie na malosombe na joie na malosombe donne les aranani idonanga c'est-à-dire Kambala oui payer nem dapa atini kanga makasi mais côté la style na yo eza même style na dadi te sikoyo te na bandaka na ngana na kidadi kasi na makasi na kidadi kasi na makasi parce que na bandaki kotala
mais sikoyo po nazala na lokolo kaka wana te na sangisa et le bon petit nanga gwada na sangisi pona bima batebele babengaka yo ingrat batebe bazobenga yo ingrat par rapport ya musala ozosala par rapport ya couleur oyo bato bayeba yo Zuma pourquoi olandaka bato Zuma otanga bakombo bato mais otanga kombo papa ko edite question na me repose en pays papa ko di mutabanda makambo mais na solo bango awa te papa ko di abandaki olobi dadi zela non mais dadi za idole OK kuna pasi ah mama na babuna kuna na te ya mabere kuna na boka bawe bitube tsara kuna eza mabe badeko botara Zuma arobi yoko kenoko kabra bago ah nzambe na nyosh na batu bala na mama o nyosh na pesa nyosh mbote mbala mbote petit na munangi mbote na to pesa do baza belé madova di madova te na to lo baka déjà bazoka mabanga na bango déjà po bango ba yebi pa masolo banda OK nga zaki so na komi na matanga batu fo ba kuya bakao na o se tu avais na biso kala nini TVS bondi mangote oh pozela Yona Rosi Muchopi relation ça bien Rosia ça leki na ngai bo wele la kinini to wele eloko te chaîne YouTube te kabola bino ya nani chaîne nani oyebi chaîne na zolo na yebite yumdu yebi loba makambo eloko si la ngana lobaka si la zaka na raison quand tu sala en dehors ya caméra boluba makambo susu mais devant caméra le problème boluba makambo Zuma tout c'est comprenant si o mama si la zolo ba pourquoi boningi ko ba vérité tout le monde ba yebi ke oui Yona Rosi Muchopi bobenda na ki pona chaîne YouTube moko na lobby mais pourquoi cacher des vérités nazo cacher loko te soka za mieux placé à ça l'émission loba makambo o ya yebiti ngana yebi loko na tête là il y a des choses qui est liées à la futilité. OK. Et ça biloko za lié na ba futilité na biloko za lié na biloko za très important. Okay. Je n'akoki ko se focaliser na ba futilité te. Et ça biloko ngo ouais loko ngo siko soki ezaki chaîne wapi chaîne ngo na zo ba million na zo mutu. Tu à quoi ça sert? Moi devant Dieu quand même on doit reconnaître na lobby c'est-à-dire que oui les arana moi mes attentes na lobby dans la non nazala na mes ententes na yé pour ma chaîne té problème na yé ezala problème na yé moko ebi problème na yé Rosie c'est ma petite sœur ngai nde na mona il faut na tika na ngai ko courtoyer bato pour na ko éviter ba chevauchement nazala problème na été nazaka pe na problème ngai problème na ngezala kaka so na lobi na oloba na ngai te na meni ngambo OK so na lobi ke na loba ka vérité boy ngambo lisusu à quoi ça sert Rosine azana musala na ele la usaba makamu na ye azana groupe salongo aza ko émerger na ye très bien pourquoi faut na loba na buta polémique na ye non ngaza na tawana na pe na problème na ye mais beaucoup de gens pas problème les autres bimangi hier Blaise on peut poser le makambo kwa ni Zuma to me ngana ko solo la so to ba ko yeba nka awa bo wele na nini Yona Omari Zuma mama na ngai Zuma peut-être yo ça parmi ba problème o hypocrisie zo créer pe ba poison Yona Omari bo wele est-ce que Yona Omari besoin d'attendre ya ko senga ke winde ko limbisa na moni Zuma za makamba oloba te Zuma to tika na biso donc question Omari na lo te na to ko loba no sikoyo awa ndeko nanga Omar ausa musala asala musala na ye OK azana ba éloge na ye a continuer musala musala na ye tozaka na problème te batu ne balinga ba tia biso na problème tozaka na problème te nga Blaise na fandi awa nazalaka na problème a muta théâtre te wa prochain déjà Omari Zuma so baye bolinga ko bari o ba nazo baye nazo mona ngoni yoka nazo mona ngoni ti na lobi na mona ngoni ti non bandeni distraction mo moni na temps te ozulu ka polémique distraction te ko baye makasi nazo baye makasi poani na mona ngoni ti na besoin na tia wa l'aise ozana pona ozo inviter faut à l'aise na besoin Zuma obi ozo lokuta au moins na moment de zabo eza lokola ola musa eloko mo ya 2014 donc problème nous ça et nazo pese exemple ola musa eloko 2014 entre temps to 2022 OK ndeko nanga toza bien eloko ezaka te beaucoup temps na 5 jouer oui tout tunelo mo na azaki passer na bango OK en dehors chaîne en dehors ya scène vous jouez très bien vous soulevez bien oui vous soulevez beaucoup ça beauté neti nani tina buka ozosala mosala bien te
neti ada Nazapa joli Ada Ilunga mbote pozali Ada wetu Ada oyaba bukoroto kutana kina na se matemeri babeka adoni pa ibarira ka bibebe kuna 5 maternel to kutana na se maternel to trop là cela bien qui toko ndenge génération oedimi nationalno Ada Ilunga Dacosta le nouveau marié Auti Kobala Balaki. Dakota. Soyez anisés. Bah il m'a kabogoté. Ah on a été natiki. D'accord ça félicitations Auti Kobala émission au goût lelo. Non non c'est ça d'abord était goût. Ça dit qu'on a été à l'aise. Non tu es à l'aise na pona. Tenga mona olingani na zaboye. Ah. Zuma. Na ya ba oja invité à l'aise. Non. Comment yo? Na como mona to como na complicité de émission. Faut ya kama. Pour la dose à la moi émission moi mi. Ada Ilunga Dacosta, Jorvi Mwanda. Bazé belle émission ne ba comme tam se kokima. Oza yaya, ozota la ndeti ya tezo ki poto lo na page ya baleki. Critiquer na mais quand on critiquer mais quand on ko bisa pe bango soki likambo ko dia ko bongisa zali ba bongisa na. Bon ngai lo na koloba, mutu nyo sa sala ka eloko ko ezana kata mutu na ye. OK. Obi ezala ka pasi ko pesa mutu ko omoni neto jouaka, ta do jouaka. Na lobaka improvisation ezalaka pasi pour le bamuta sali mabe. OK, na improvisation muta lobi so improviser alega sali makamune so bini ah 18 ans ban oh na improviser na ngeke ezala bongo. Mais soki oyebisi mutu briefer mutu soki raté ndeko oyebisa ye. Au moins soki neto sa boy bato ebele baza déjà na likanisi moko oyo eza na mutu na ye. OK. Donc soki eza oyo azo kanisa ato yebisi ke zo simba te et vous attend faut passer. OK. Naza na mutu acteur moko na uti ko solo na mikolo. Ndeko na ngai frère na ngai petit frère na ngai Madidi comment ça Madidi Madidi ya si Madidi mobali ya nani na Aminata son père son père na pesi bango na lela bango mabe le couple artistique na linga bango makasi les seuls motu on azaka ta musu na benga na facilité pour ayoka ngai. Mes condoléances père aussi ko perdre maman na ye. Oh na yeba ité femme o nani mutaboko la kié. Oh là là. Mes condoléances na ndeko na biso. Na yeba ité en tout cas mes condoléances. Les seuls motu oyo ayoka nga pa benga nga kulutu ya benga nga kulutu. Na yebisa ki dernièrement na bina ye. Mutu yebisa yo te ki olongo na munoko mboka. Ki konga leta na okendo tika ngo ya na lingala te. Tika la wana parce que identité na yo yango na senga kulutu na yo ki. Mais ça va nous sous lobby na ya oyoka na ye te. Manque de respect aux autres. Non ngana benga ngo manque de respect ezali par rapport et à son expérience déjà. OK. Ata ezaya muke mais si akoli a affronter pe ba makamu susu. Parce que ngana makamu na loba na ya ondima ngo. Vraiment. Makamu ndeso moni na to saka na sa moya ezaka ma volonté faut mutandima. OK. Ngana ndima président nga masasi ninga zawana masasi so gangi nga bless yakabo. Na oya mbangu. C'est parmi ba mentor na ngai batu o balingaka komona ngai na évoluer. Ezala batu nsuto lingaka komona bango ba évoluer mais ya na kata makanisa so kaza 12. Amanga nti veo ba veo ba rata po ermo wala biso do rata. Ba sila. Na pesa de Londres bambote José de Londres merci beaucoup. Ato benga nga dernièrement. Abisi nga minanga eloko na yo ki chine du oyo. Nga nazo linga ngo pena mingi te. Zonga penza na kibo papa parce que tu es parmi ba papa o ba incarna ba rôle na mango ya kibo papa ozo sentir pena sans sa responsabilité. Sida bilele na PCP mbota la nga ite mna loba giamo. À la émission na biso tout ça ina papa Takinga o papa Takinga aza vraiment sérieusement peu malade par rapport à mien surtout. Merci beaucoup na ya Jules de Londres o ya Zolanda pona loba mon petit frère double pour ça avancer toujours na musala na. Donc nga ite mna loba ki na ye. Eza eloko ite na motema na ya sai à lobby. Na yebisa ki na bini na zo sala effort. Non ça la effort mais ça a problème na biso te. OK. Ezali problème mutu oyo asali film na ye abi jouer lenga ichine du. O linga to sani. O jouer ka chine. Éviter. Na éviter. To son nom na WhatsApp. No yebisi lo te. Ça ignorance ou bien hypocrisie. Zuma poni bolinga ka ko pesa bato itendance ka ke ba mona neti o bandioki o bazana mikila o ne bazanga mikila poni bosala éviter que oui à part nani maman sita nani papa Takinga papa Takinga te nani kasiti oyebite papa na yebite oyebitateur 9.0 jela biso photo à mon papa bito akufie
est-ce que il y a un tiraillement entre JP Massamba na ANTPC? Naebi. Oui. Oui, que papa danga ti a kufi muto kecha corps ya papa danga apesi mbongo bambo message JP Massamba. Bino ba comédie bo mona nité na famille na ye. Non, au moninga. Soki na lobi na collaboraka na JP Massamba pardon tant suna oya obima neti mutu mabe. Mais na ebisa yo ngai nazalaka na ba plateforme te. OK. ANTPC na kendeke te. Pourquoi? Na oya. OK. Na oya. Tokanisa na kendeke pete. OK. Mais tozalaka en collaboration neti ngai ni nazabo na tokanisa tozali na collaboraka. OK. Matanga nyonso o JP Massamba zalaka nango abenga ngai pona funérailles. OK. On comprend? Ouais. Donc nazali au courant nango ya maman ndita na yeba kiango ya papa danga na yeba kiango. So famille quand même babi que ou kufi pas parmi les gens de lokwa. Mais les problèmes en moi naté, kasi les problèmes en moi naté. Zuma oyebi feti mapesa moto invitation. Matanga mapesa moto invitation te. Mutu obone makambo tout lo bango chaque fois. Obone makambo ya baliwa ndenge zo landa na boye. Ezaka parce que toza na biso bato toza public hein. Donc ce qui est là au moins salami ya biso tokomona ekoyebana. On comprend? Donc ce to sali ga mutu monga kufi. Oyebi na moment on des abo basoda bi ba ko febele. Ouais basoda. Oyebi ne baza ba shidoka ba katier ba tebele ba kufa. Mais le kola bato biso toza bato mo public so ikali matanga ekoyika pa malamoko. On comprend? Ouais. Natina est déjà petit nanga déjà ba OK tala kuna gay geita mapela OK tala kita la ak déjà sala yi ba déjà nini ba tapo na décoration ba makamne so makama papa danga. OK nazo zela ba pesa nga encore na ba nini to sala la elo na mutu te les problèmes ezali ngana ke na relaxa ba kibilo côté. OK pardon batu nde ba koya venga. OK mais ngai na yebisaki batu na na soto sala déjà émission moi mingi na lobaki boye kotala bandeko na biso na ba difficulté tozalaka na yango. OK photo ke nako senga songolo mpaka la eloko po basunga biso. O tamusu po ba intérêt so senga $15,000 nga na lobaki boye nga Blaise nazolo bango à haute voix mokonzi nazolo bango à haute voix bakonzi basoka nga bato nyonso basoka ngai nalobaki yango boye lokola tozalaka na difficulté ya kolukaka bambongo tozalaka na difficulté ya kokunda bato mpona nini ngai artiste oyo nasalaka biloko wana na favoriser bandeko na ngai te na esika ta mosusu cercueil bakozwa yango ta mosusu na $1,000 ngai soki bayepa na ngai na bapesa yango ta mosusu na $800. OK Corbière bakozwa yango ta mosusu na $350 ngata mosusu mpe bayeni mpa na ngai na bapesa bango na $200 parce que ngai nazali parmi eza lokola kaka soda moko boye po nayebi ta mosusu eza mwa pasi soda moko akufeli loko azaka na défi aza na facilité ya kokunda aza na maison na ya réalité na souci na biso so tokufeli so boza na 100 boye pa na nga na pesa bino cercueil elo nga na saleki yango. Mais ça crée des problèmes pourquoi entre yuna un bande quoi un ngai naza na problème na mutu te les problèmes ezali que les gens parfois comprennent des choses mal. OK on se comprend parfois les gens comprennent des choses mal. OK ngai awa na kati oza mibati biso benga awa miba na sala awa na koli awa na botami awa. OK problème na ngai ezali ke bandeko na ngai nyonso o nga nazo salela théâtre lelo en tant que artiste on a yebani na esika to kende ko lelaka na ministère songolo mpakala na ministère songolo mpakala nga na lobi boyi soki artiste akufi service complet za la combien au $4,000 bayela nga $2,000 nga na opesa bango biloko nyonso mabeni nyonso yango nde le problème ba commettre te nga na yebi na ndeso eluki nga problème nga na solo baka makambo na ngai yango le problème ba nga na yebi te soki eluki problème nga na solo baka makambo na ngai nazo sentir o lo bana passe na motema onde non nazo bana passe na motema parce que mitema bato baza mitema mabe c'est ça. Mais pourquoi ce qu'on crée le comme bonnet emploi batu bébé ba otala que oui ça idée a bien on de comédien ça par rapport à musalo ya salaka pourquoi ça crée les problèmes mitema mabe ya bato za na ya liboso 1 Aolia. OK mais eza musalo nga nazo sala so na leza mabe musalo nga na sala ngo so na li eza mabe vraiment Zuma yebi sangai
cercueil o bakundelaki ndeko na biso Tcheko ngai munasalaki yango. Ah bon? Mabeza cercueil o tokundelaki cercueil corbillard décoration o tosalaki ndeko na biso Bahati mwana na biso ya groupe Les Réveils. OK. Ngai mutu nasalaki yango. OK. Cercueil service complet oyo basalela vient na ngai Chaba personnam ngai munasala service wana. OK. Mabeza wapi? Comédien. Merci président ngai Lombe. Merci président nga Masasi. Merci Mama Boli. Merci bango nyonso. Banimaki ba pesa ngai charge na Blaise. Yoza mwana biso zwa responsabilité On va sunga biso. Président nga Elombe. Tango papa Chaba kufaki abengai nga bango na président Masasi. OK. Babi Blaise. Est-ce que vous savez le service pour et là na RTNC botala yango na télévision. Naza pe na ba image a. Na kanisa ki pourquoi na ba merci olongoli Masum de Blaise. Non na cité. Ah zoom on to problème. Non na cité parce que yoka na to pesa batu o ba contacta ki ngai. OK. Zuma. O bazaki d'accord. Oh yo bazalaki d'accord. Ensuite jour wana ta dono solo lango président Masum kuna zagite. Mais il y a quand même un message. Oui, il message. Les hommes sont mazaki. To lingana ya solo. To tika hypocrisie oyo tozana yango na sein ya réalité ya makambo tozokutana nango na katikati ya musana na biso oyo. OK. Oyebi Zuma, musana na biso ekufia. Théâtre ekufa makasi. Eloko bomi théâtre ya liboso eza motema likundu. Olobi motema likundu batu baza motema mabe moko oza na idée te yango moni ngai nakoma o préféré na fana na ndako na fana na miba a nakutana na petit na ngai aimé afimiko tofai na biso na tokaboli soki agene na biso tokaboli agene kinakende kofanda epai ya baartiste bazali parce que baartiste mwana na ngai moko Francis aza te petit na ngai moko Francis Chesco bauti kokunda Tcheko ye mutu ameme Corbière na yango Real ozongo er moko ayi bisa na bi vie soko liaka na bata théâtre ko liaka suna bata théâtre na bi poni abi vie makamu na yoki na matoyi na ngai esali ngai somo boningana kati na niveau oyo basimi ba PD balokoti ba PD batiki ba PD bakepa basa ndumba balokoti basa ndumba batiki bakepa ba lesbienne balokoti batiki bakero individuel donc kotonga kaya bundikisa biso benga ngo bundikisa elamba vert ya jaune muna ngoseka te. Mais ce tokuteli na millier moko boye hypocrisie. Zomona bato baso sa assemblant et relation ke balinga yo. Totika motema mabe. Totika ba problème oyo izalaka, tozuluka na ba polémique esika ba polémique ezalité. Vraiment. Musala o nzamba pesa biso ngo lokola likabo ya ofele talent o nzamba pesa biso za ya ofele. Ngana lesaka bana na ngana théâtre. Na lesaka pe bana na ngana cop na ngayo. Comprends? Na teka cercueil. Ngana kunda abatu cop na ngai ya ngwana na pesa mbote na ngai na batu o batikela biso terrain o Yang Machuda mobala ngeli baza ebele na ba kufi Marco Kitenge papa na Jeje Christophe Rajabu Wazola zate Christophe ifala zalawa 10 match to sisi vraiment émission na sisi na bo boka no batna pasa to comment to komi na suka Zuma soko zi mutu nyonso mpona nini baza koakize bato moko boye baramitema mabe na ina tanga bakombo to yo yebi ba mpona nini ezalaka bato na bazalaka bato mabe soki mutu akufi kaka pa ondiri bato wanaka baliaka mbongo likolo mitu ya bato mpona nini wana kupa ANTPC nazotanga koma mutu te nga na oloba kaka nda teki na koma mutu te nga na yebi te oti kolobaka masamba na président Masumu ondiri bayokanaka te mponi bakobongisa te likambo nini yango oyo esila te likambo nini yango ka ezalaka baproblème toza bato mokolo nyonso okende biso obenga ngo na kikongo konangi nini konangi nini kaka na baporte bato kaka kabela ngai epesa ngai ezalaka mpe kitoo te soki tozali ini toza moko tokundana biso na biso tosala makambo mpe bato mpe baokamba comprend donc polémique eza nango te mutu oyo amoni ke ndenge nalobi mabe alimbisa ngai mais naoyebisa yo ntango osila alobaka hypocrisie ezali oui hypocrisie eza ya kosakana te aza nini na raison mais nzambe asunga biso
na keki maman na Keyana. Tu n'as pas ça sur numéro pour na contact. Pour na ya musala. Contacter na pour na musala. Pour na bata poto pe belé. Na zo pesa ba contact pour na funérailles mutu nyonso alingi basalela ye funérailles dini ya kombo na ye. Donc za na moto lingo lela olingaka ye na motema olingi basalela yo service ya bien. Obenga ina. Ngana na di service complet nyonso. OK. Donc banana oye soka lingo kuna mutu makambo nyonso o nesu basa kwa kuna mutu. OK. 084 10 11 309 084 10 11 309 nazo pesa Nicole Ngomba Bambote Sele Lukano na Canada balobi yo mufini kwa Canada na bosani te na musika master ngai Toto Mana Bibi Skande ya mama di mama balobi yonde mutosimi masolo boy nzungu mutambu simaki ba hein ba buskilera ete c'est Jean Blaise Lukano autrement dit chine tout otokoma okila okya les problématiques. Merci tout ceci. Problématique à nini. Merci beaucoup. De no ba ngote. Boko so ba ngote. Ngana za la problématique à nini.